fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde. Merci Bozolanda émission Nabino Show culturel. Ils toujours pour cultiver Bino Ndengini ni artiste évoluer dans la République démocratique du Congo. Donc na micro Bozana ndeko na Bino André Chitala, oya sali la Bino musala kitoko pona ke. Bozaka toujours cultiver à travers la culture ya mboka na biso. C'est un peu ça. Donc, parce que Bicho Toyebi Sagabino qui est chaud culturel de Makambu. Donc, émission Nabino, elle est chaque lundi, à 13h et à 16h, pardon, juste vendredi à 13h30. Bolim Bisabiso n'est pas bandi moi retard parce que bon monika que erreur technique et Zalaganango, faut bien comprendre. Yango na koyebi Sabino que masolo to kobeta lelo nazana moko ya ba invité o ya za invité spécial muto ayebi musala kitoko pe bolila ka yetro na banda partout dans le monde à sala succès partout nde muto kobeta na ye masolo nde pasteur John Matoli apete oyo batu ba mesana ko benga Toli apete lelo to kobeta na ye masolo pour bo découvrir Toli apete wana ezandengi nini donc et bandandengini ni puis masolo ngo ezandeng to kobeta masolo pe to kobeta pe masolo oyo kangi biso lelo actualité na kati mboka na biso nde coronavirus oyo tie batu panzi likolo monde entier vraiment zo bino monde entier batu panzi likolo parce que lelo ta mbaye bisaka bino même na église que to gêné batu mususu baki magagene batu mususu baboya ka koyata mabondeli ba mususu balobaka toza makambo na biso akosala mais la tala lelo ndenge nzamba confondre batu alobi comme trop c'est trop bolinga ko sambela te mais ba confiner bino na banda ko bovanda na nwana donc au moins lelo monde entier batu nyoso baza na banda bazo bouger te à travers la maladie moko mitala ndenge nzamba bazo sala makambo na ye tozo beta masolo wana to ko beta masolo na invité na biso mais ya mona ko remercier nanu nde pasteur Claude Kabundu ali sa o ya sala biso etandweke ngana lingaka ko kumisa ye parce que yende muto asala pona ke lelo to mona ka moya ko communiquer bino na banda photos on saka merci wana pour ça la bien pe na maman Angèle Walesa merci beaucoup na bisika nyoso bozali na koyebisa bino ke ba news na biso toza na ngomo kola lelo ezaka ka koyebisa bino ke mbula matadi na biso ya mboka azwi ningisa ya koyebisa bino ke a partir ya lobby muto ata moko te abima na ndako na yete donc ezali confinement total donc bino nyoso tuna ba palais ko bouger te poso ko bimi bakangi wana kozwa na yo l'état mabete vanda na ndako landa ndenge mibeko bakozi ya mboka basengi 4 jours wana eza ebelete parce que na Afrique du Sud tant toujours ba lelo ba koti déjà il faut basala 21 jours mais yo ba peso ka 4 jours après 4 jours on minimum 2 jours olukili suma eloko akolia ozone eza eloko ya mabete eza pona santé na biso nyonso na koyebisa bino ke invité na biso toza na yelelo nde pasteur John Matoli apete to kobeta na ye masolo wana pour vous découvrir parce que fona ko ça TV zangonga poto beta na ye masolo bonjour mwana mboka te bonjour ndiko na kitoko makasi en tout cas kitoko makasi parce que na sepeli olaki propre en tout cas eza kitoko makasi vraiment ngape na zongiselio de l'autre yambio na émission na biso ya show culturel en tout cas to sepeli na pona ndingo répondre na invitation na biso lelo batu nyoso tout bakomika ka posa ya Toli apete Toli a pété succès partout dans le monde donc même en Europe batu bayibi Toli a pété aux États-Unis bayibi Toli a pété mais les autres limito ye banana pasteur John ozali pasteur ya solo to ozali pasteur aventure parce que batu bazumitu naka ozana église to ezandeng betala na solo bana boka ba découvrir na ndako en tout cas merci na parole na sepeli moni il faut que ba ki pamba moko existe te na place oyo batu basa sokomoni mutu ami bimisi na place oyo kake kozala me atie mutu likolo pe simbi il y a quelque chose ici mais on va accompagner donc à chaque fois et puis tantôt babo omoni kolo mukili tango yaka bandima ete kolo mukili atinda batu bate ya me tango ya yaka bima fomu po nini camarade bandumba camarade batu mabe alingaka mingi ka kofanda sika bato bazaka civique na te soza comprendre yanika pourquoi biksi bato saba comment yé moko mutakela bato atinda bato bate ya tango ya abimi mabe pourquoi ayaki na likambo na salima te pe monana te et miseke fautif or na sima biso ba to monela le vrai po et comment na makomito ndima bible po to kuta
nate soko comprendre nazo comprendre lelo tolia PTP et ya na côté moko soko tali na bima na côté oyo inattendu donc matière moko sans verser nate soko comprendre matière moko neti comique nazo sexa batu neti ba ventile mais message ça transmis matière moko bible pe zo tala merci mais soko landinga na bible to okende nzela moko menena nzela sima nate soko comprendre nzela ko neti tozo kende biso tout victoire bino bokena nzela prince menga na leki nzela makolo lokola bomoninga na nzela prince très bobini na victoire te or boko sitona nzela raccourci na komi victoire nate soko comprendre donc to la pété ko moko na ba chaque fois ce que ça yanga eko tout famille ce que ça kolo na ngwa tia okende ti place okende donc vraiment to la pété base en tout cas vraiment toli a pété des bases lelo na yebite toli a pété bato ba yebelo na toli a pété ezalaka conseil to ezalaka moi comédie moko bo salaka donc expliquer na bato bazana ndako ba comprendre bien parce que problème ya toli a pété ça au moni muto azana nzala ta to kabele soso ko mona mona petite muto azana nzala makasa to pese biloko ebela bien te po longwa ne kivoka nzala ko linga dia après ça faire pour dia soko ba ndo to na ndako timela soko ba des fois biloko pesa kine bandi le gars mungu amafute bien mais à combien demi-finale à Kotombo n'était pas comprendre si quoi tolia pété ça y a et endroit y a bateau pesa mila bango si quoi l'autre catégorie bateau mingi bapenga mana tolia pété mais bien que tolia pété ça dans toutes les catégories confondues mais majorité base bateau tolia pété y est là bateau ba rata na vie bateau ba condamna bango à chaque fois bateau église elemba bango po baza ba noaler bateau ba chimbo bandumba banani nati soko ça comprendre donc bateau pe bandima sur église te to passer moko likambo moko ba mona ki pa passer beti bango mabaku ma ba linga sur église ezate groupe toi nande batu catégorie to la pété et lokota ba merci on moni to la pété za base moko soko landi na ga na système moko na zo sekisa na zo kotsa ba message sérieux donc na la musaka soko base to la pété selonga mona bango na zo bango lelo mutu to yokanga objectif to la pété ça ni objectif to la pété ça tous les mutoya na mukili ça important quelle que soit catégorie à vie à m'écouter les linango et ko simba donc otanga te base c'est objectif nango tout le monde à la poursuite du pain quotidien nani aki kotika nani patali na nani en tout cas vraiment fidèle téléspectateur bozo kande to beta masolo na pasteur toli a pété bozo comprendre ndenge azo s'exprimer na musana ya asalaka mais nazongelio kotala sikoyo toli a pété lelo batu ndenge ba landa matin na yo est-ce que osozo ape ba appel pas batu mususu ba bengo que non na ba conseil au pesa ka bango et c'est ça pe musana ba famille na bango to ezaka ndenge te wana ku tout monde entier téléphone ku telemba ba mususu ba limbisanga na sur bango lelo na boya ka koyamba bino te me boleki ebele ko benga wana ngape na za mutu moko te na temple ko batu mususu chaque fois tela ka téléphone te akota de temps en temps sur le non monsieur somona comme fierté naza na temps na mbaka téléphone na temps pesa la ngana leka talent to salia siko soko benginga no mbo koma donc ko ba tola peut presque monde entier dans le monde entier ba tout ba yambaka ba passe en tout cas batika yo umela merci na conseil wana merci vraiment na yoka ngwe belé na wapeka ka bo pesa merci na ngai te bo pesa merci na muto a chali kabokati na ngapona transmettre pa na bino muto wana ndi nani kono mukilinde ngatindelela po jamais na sona bike naza ya faux monsieur baba naza ya vrai sona bi naza ya vrai monsieur baba naza ya faux sikoyo o epesa meliye o amoninga important asipa na ndenge na pesa letoli o amoninga venturi atikanga na kwa kutelelinga koma kono biloko pesa biloko guna pesa batu balema mekeli yango te en tout cas vraiment toujours évoluer l'émission sikoyo komona na makamunyo swana est-ce que vraiment ba matin na yowana tango zo salango bato bazo zelango na cadre net ya comédie siko selo yo angle wana ndenge ezokendela wana omona yango eza bientôt eza ndenge te wana yo nde moto lobi selo opinion na yo te eza selonga te eza bato baza na ndako o bazotala biso nde bazolobaka bamonaka neti osala comédie yango na yebisi yo oui na zo ba siko ke na pesi réponse yo moto toninga yo na lobi siko yo nde moto mona ngo selo nde ngo lobeleli mais bato ba benganga na boko tanga pona betsa libakute comment moto ko la matière ko la tolia pète le monde entier maintenant na salle église té reconnu partout pe na boko loba po ebetsa mabakute yo monike soki na za bato so ba kuto za combattre na za combattre na moto té le ko ko na débattre comme si na za ventiler combattre na bato so so pe ba benga na nzambe ya solo baleka na TV na avant baloba faute na bango te baloba na peut-être pour na ko dénigrer to ba se justifier to ba monenga ko na pile bango or rien
na tika kama lelo yo soko landi toli apete ba tei ebela fa ba tei ya bakoma kotela toli apete landi ti suka tire ba mo oya bakisi ya pusi na oya tena na bible nda communiquer pour moi que na wala ko muti rôle na ngeza ka di papa na pesa ba conseil na se ya couper soko komi na mbongo ko tela to ko na se ya beto ko sa ko soko ni pia ko baba. Voilà, fidèles téléspectateurs, Tozo Beta toujours ma solo da pasteur Toli Apete, Bozo Kandenge, Azo s'exprimer toujours vraiment, Nazo Pesalam merci, na président Serge Oyo Asimba ma solo, il y a sécurité pour na pasteur Claude Kabounouale, ça vraiment, merci beaucoup. Merci na président Jaribou vraiment pour la sécurité toujours, merci pour na président Lour Mwamba, et merci beaucoup pour na soutien na ba conseil au pesa kapona émission na bino show culturel pe na moni papa Diacre Kato vraiment Diacre Kato merci beaucoup pour na ba conseil toujours papa merci beaucoup vraiment na zongeli musala nzambe lelo actualité oyo tozana ngosiko na mboka na biso et kimisi batu nyonso na ba konzi mususu ba chepoa batu ba batami na bandako ezaka likamba coronavirus mais batu mususu na Congo bazama to imangongi bazongi mate que virus wana eza awa na Kinshasa souci na bango eza que non il faut balakisa bango kaka isika bato wana bazobela po bamona parce que bazoloba ke biloko wana tozo bazolakisa biso ba photo ya bamindele mais pona biso pourquoi bazolinga te kolakisa bato bazobela na ba hôpital pe to mona ya bamindele tozo mona ka bamindele bato mwindo bazate ya mone bato pe bazo chatembe bazomona que te parfois cause la coupe à gouvernement to ndenge nini bato balingi ko mi protéger te mais c'est loyo likanimbo yo pe ozomona ndenge te c'est longa likameza sérieux pe za vrai au moins ni eloko epanzani partout na monde ningisi eza vrai to linga te kaka ekoma na ndenge ya mabe bongo te ko pesa faute na bato ba prévenir ki biso to boki koyoka bango poto saki bateti sikoyo application pe bazui po na biso eza bien pe protéger biso to zala mais eko kwesa biso pe na manka eko pesa biso ba dégâts avant corona n'était pas comprendre eko pesa biso ba dégâts avant corona po to ken exemple talo ko na Congo so balobi loko ko banda samedi ti mardi to bimakate oui eza bien pour protéger biso loko balobi peut-être ça vrai mais sikoyo na 4 jours wana banda ku nyose liaka na ndenge bozo kanisela te po banda ku mususu ko na kisasa sur 100 ndako ko na boye 20 de bana ba TV ba congélateur na ba frigo 80 biso nyonso bata ba manka to vivaka na taux du jour soko tchelengi na moi inde sachet bimi na poko fofu feko na moto taux du jour wana ezo tambola to eza nini taux du jour otozo lobela elaxi boy na ndanga bien ndeko na so biso ke no moni lelo na kimia wa tozana majorité pono ko luka lipa ebima fo tchelongi na mboyi basi misusu pe po fufu ekota na moto il faut bimisa mesa na balabala atanda mipiko biloko moko tengaki ateka po bimisa bénéfice po me fufu toka bati misusu bazana ba fonda bango kaka $20 $30 ce que tourner ne bimisi bénéfice 20 on a bandé uta poto Angola ba tournaka nango ebombaka bango mais emataka te kitaka te tous les bénéfices ekota kana kolia bana yango moni na solo ba vrai siko toko tapé na catégorie ya vie batu wana 4 jours pour na bango ezaka ka bientôt mabe na boité loi tant to appliquer loi kaka na système ya AT to ki tapé na A B C D box ezaka catégorie ya box ceux qui to ba boxer ezaka na catégorie ya poids lourd poids mouche plim tina C na poids moyen siko comment to ko ça va loi pour na poids lourd to boseli ba poids plim bon to ba boxer mais catégorie poids différent photo de Osaka na le but que faut essayer la bango balobi bien total rappel majorité la population mais ce va vivre na tous les jours ba tout mingi basana des bazo vivre ba na makaro compagnie te bazo vivre na manka c'est-à-dire que on a so ba chaque fois que on a un to boya férié to boya mvula ce qui mvule beti kangi journée mvule ça esengo pona ba goigoy yelanga dra pa ba sapongi mais courage linga mvula te et puis film te ça kitoko zo réunir so ko pesi courage ta lango arondimba nete sona robani po amesele longi na mo na moyo copie ya courage tali 4 jours sona ni mbongo te mo alala ezate yo kasi ko batandenge o meme na 4 jours amanka ko vivre ndenge nini voilà toujours continuer l'émission ba téléspectateurs nanga bozola na ndenge pasteur John Toli Apete oyo azo s'exprimer toujours ndenge azo lakisa azo pesa pe Toli na ye à travers ya makambo ya coronavirus oyo ezui déjà vraiment batu kocha batu panzi likolo lelo vraiment et toujours zanga tina moya ko sala moya pe ko bonde les ali souté donc comme ka il faut to bonde na ba palais
Donc talaka vraiment mboka ekomi likolo. Toujours évolué mais musala nzambe na monaki bato ya libanda mboka babenga kingape ba pesa ki mo message na bango muke à travers ya makamboka ya coronavirus na kozonga na régie pour na ba balancer biso na moi image muke otala pe oyoka pe likanisa na bango après to kozonga lisusu poto continuer na miso poto mo moya oshike. Voilà, tozonga na régie pour na ba balancer biso na moi image muke tolanda na ndenge ba correspondant ou ba intervenir qui nani na makambo ya coronavirus ndenge ba pesa ki pe likanisa na bango après to kozonga sima po to continuer l'émission. C'est parti. Je m'appelle Stéphane Mwanda. Naza kati ya Cape Town awa. Otolanda émission au babengi Choc culturel. Choc culturel eza émission oya munene oyo basalaka ngo epa André Chitala. Bato balandaka émission oya Choc culturel à chaque fois balandaka nyonso oyo André Chitala azaka ali na Choc culturel tolanda même mokolo ya lelo tolia olobela makambo ya coronavirus. Oyo makambo ya coronavirus na ndenge esalemi na kati ya Congo bato baolela baoloba oyo te na kati ya Congo koma bakobloke makambo te bato babima libanda te koma bato bakosala mosala te koma bato bakosala boye na boye te mais awa mpe na kati ya Afrique Sud oza na kati ya Afrique Sud précisément na Cape Town place oyo biso tozali président Ramaphosa alobi tosala 3 semaines moto ata moko akobima mpe te. Alors bato nyonso base préparé balobi kaka tete dans 3 semaines bato bakobima te tokozala na bakati ya ndako yao omoni lelo na ntongo wana encouragé bato nyonso oyo baza na kati ya Congo oyo baolanda Choc culturel epa André Chitala na émission oyo ya Choc culturel epa André Chitala te eloko wana eza hasard te eza eloko moko ezosala universellement to babisika nyonso bazwaki makambo ya confinement po te bato basekala te po te batala makambo yango ya maladi yango ndenge ekende. En tout cas bozwa makambo oyo frère alobi na sérieux oyo eza eloko ya mabe coronavirus eza fobo. En tout cas nkolo asunga oyo eloko ezokomisa bino na livre ekosi bino ya pale bovandi no maladi yango bozwa yango jeti ezoboma. Action. Shalom peuple de Dieu, na pesi biso nyonso mbote balandi ya émission oyo tolingaka mingi Choc culturel elongo na papa na biso André Chitala na pesi mpe mbote papa na biso nalingaka mingi na pesi mpe pasteur na biso John Mbote ye aza invité. Moi c'est le frère Patrick Toutou moko ya bayembi nzambe apambola biso nyonso nalingaki na intervenir moke na émission oyo mpe par rapport ya sujet toza nango ya coronavirus bana nzambe nyonso nayebisa biso oui effectivement maladi eza na mboka to vraiment to emeka mpe kozala na bokebi de façon ke maladi wana emeka kosimba biso te. Ouais, Mbote, bonsoir na ba fanatique, bonjour na ba fanatique na nga tout oyo balinga mingi trésor ngombe les jeunes leaders on a sepelisa bango na télévision na ba scène na nga na groupe les anges donc na pesi bino ba mbote belé donc na pesi ba mbote belé ya trop pa na bino ba fanatique na nga na lela bino ya dégâts pe na message mona ngina passer pour na bino avant message na ngina pesa su mbote na André Chitala journaliste na biso ya Choc culturel donc mitira mumbala na Choc culturel liste musu ya na Choc culturel nga trésor ngombe su na va na palais na landara Choc culturel ndé sans oublier Berit Mwamba de gentil tu manga Choc culturel donc message na nga na ngina passer mingi pour na mamuna biso ozo circuler ya coronavirus. Oui c'est vrai coronavirus est à Kinshasa, oui c'est vrai coronavirus est à la RDC, oui c'est vrai coronavirus est dans le monde les autres la peine rage les autres boma donc Tommy batte la 100%. Nga ba fanatique nanga na si ma message on passé par na bango ba yoka nga pe ba salela donc Tommy batte là to la taba kashine donc tous en a parlé tout ça en a parlé donc maboko to sokola maboko avant ko sala eloko pe après ko sala eloko to sokola maboko Tommy batte là donc so mitira mo baza moto bimara chaque jour avant na nda ko te pona coronavirus atika na nda donc bato ba rendez-vous papa maman
bomonanaka chaque jour. En tout cas mikolo oyo totia stop tokoma na WhatsApp tokoma na Facebook tomonana nanu te tomibatela po mboka ezosenga bongo. Ouais, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de l'émission Choc culturel et bonjour à toi monsieur Roger Titala et à notre invité spécial. Et moi c'est le frère Chinardo Louvongola et je suis dans la commune de Lemba, quartier Salom. Et vraiment, dans cette émission au Choc culturel, parce que c'est une émission ils ont valorisé la culture na biso ya mboka. Donc, na lingina intervenir na sujet de le coronavirus. Vraiment, je vous assure que le coronavirus a na RDC Zali, précisément na Kinshasa vraiment Zali. Et prévenir chez nous ici dans la commune de Lemba, Salon ici, on avait trouvé une personne vraiment équipée Namo. Donc, tout ce que sabatu ke o ezati non ezali. Et là on sait nga mingi ezaki to se protéger. Tant ba le but sokola maboko, to sokola maboko vraiment comme il faut. To éviter biyoka yoka. Que o ko to mila Congo bololo, to mila soki nini non. To landa ba médecin de bazo yebisa biso. To sokola maboko, maboko na pesa la propre, to la tabagan, ba kashine vraiment et au ça la biso bien. Et vraiment je dois profiter aussi à cette occasion et à repérer ça le DTH à Kabenge les Mote Place Azali, mon oncle propre et ingénieur LK Elvador et Gédéon Goumabas et na leader Nangai Francine Lusamba. Vraiment ba gros bisous na bino to mi batela na maladie yo coronavirus pour ezoboma. Merci beaucoup. Alors, moi, si j'ai nangai ezali, nangai ko participer na émission tellement qu'il n'était là un peu mingi. Émission ya oya biso ya centre de réveil spirituel, Choc culturel, ya papa na biso frère André Chitala. Alors, si j'ai allé là, nangai participer ezali que pour la maladie oya coronavirus. Ande ko nangai. Na profiter ngai pe na misata moi de le bambuke. Coronavirus est réel. Ils allaient réel coronavirus. Tout me constate. Ils sont réel. Pas de bakoufi belé. Pas de bakoufi de partout. Na juste on a 90 personnes au bakoufi. Na Italie, na bi nombre te. Mais basé belé collègue voir même na Chine. Na France bakoufi. Partout. Corona ne bomi. Ils sont réels, bande konanga. Ils sont le coutate, ils sont mamba solo. Mais tu as vu qu'ils ont dit que les gens ont bloqué. Ils sont réels, maladie. Alors, par prévention, tout ça rend les gens. Bonjour mes chers compatriotes, je suis votre frère Eric Kabongo, résident en France. Vraiment, je suis à l'émission Choc culturel. Présenté par Monsieur André Chitala. Vraiment, Nazan a besoin, il y a kolobela, mon mouké likambo o etali coronavirus. Lokola likambo ezali o yekangi peuple, yekangi monde entier, tozako kokako, kozo solution te, yango lelo na se présenté na émission o yokope sape ba o baza na plateau mbote. Vraiment likambu toza nango eza likambu ya mukete eza likambu ya munene makasi oyo na dingina lobela peuple congolais ndeko na ngai po tozala to se prévenir contre likambu oyo ekangi biso ya bokono ya coronavirus. Lelo oyo tozali na problème makasi na kati ya monde entier oyo eza kosenga na peuple congolais nyonso a se prévenir contre maladie oyo. Vraiment, likambo oyo ezali kolakisake. Soki lelo tozali na pandémie oyo ekangi biso na tango oyo, il faut faire très attention parce que ezali facilité. Ezali maladie ya kosakana nango te, ezali maladie moko bokono moko ya makasi yango na 8 ans oyo poto meka kosolola na bandeko na ngai lokola mokonza mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo apesi peuple ya mboka na biso ya Congo mayele ya ko se prévenir
ya ndenge nini tokoki ko combattre maladie oyo po ekanga mboka na biso ya Congo te yango na leki lelo pona koyebisa peuple congolais ezali facilité. Alors, peuple congolais, vraiment, naïe du sous qu'on remercier la première dame, Maman Denise Nyakero, Tshisekedi, loko la amemé les biso ba désinfectant, ils ont dit qu'on prévenir et puis qu'on batte la biso et puis qu'on bengana musika, moutunyo so à cause d'un maladie on a pu atteindre yote. Donc, à Pessi, yango na population, to meka na remercier, makasi pe ko remercier. Oyo azali docteur Yamunene Yamboka na biso docteur Muyembe na ba idée azali kozwa pona kosololana ba professionnel ya santé o bazali pe en dehors ya mboka na biso pona kozwa ba norme pe ba condition nini mboka na biso ekozala atteinte. C'est le moment ngonga yango likambo na tango na yango Oyo tango abasantu Bana Nzambe topesi bino mbote, c'est votre humble serviteur Papa L'Homme Mamba. Topesi bino mbote na balandi nyonso ya émission na bino Choc Culturel. En tout cas Nzamba pambola bino surtout bino ba oboza branché na ngonga oyo. Tozo yebisa bino ke non depuis mokili oyo ezala mokili depuis ebanda maladie ya boyo ya coronavirus na totikala komona ngoti maladie oyo bouger monde mobimba. Mais toyebi ke ata ndenge maladie oyo bouger monde mobimba mais bouger kombo Jésus-Christ c'était parce que kombo Jésus-Christ ezaka likolo ya maladie ya coronavirus yango tozoyebisa bino ke non tozala souple moto aza na nzambe moto aza na sainte toza moto aza souple azomona makambo na mosika azomilengela komilengela na ngonga oyo eza nini komilengela eza kosokola maboko koboya ba troupement kovanda na ndako pona koboya kozwa maladie wana parce que na kotambola ozoriske okende kokutana na maladie wana. En tout cas tozo pesa bino mbote tozo pambola bino biso toza na kondima ke biso bana Nzambe toza na mutu aleki maladie ya coronavirus eza Jésus-Christ de Nazareth biso tobengaka point fort tokangama na Nzambe. Voilà, de retour sur ces plateaux, vraiment merci na papa Etienne et papa Bokilo on a bien toujours pas Bokilo pour na musala kitoko zo sala pe merci na sœur nanga Mado Mulumba vraiment depuis Kitambo Magasin. Merci pour la fidélité, na soutien à l'émission à Choc Culturel. Pasteur, Olandi Ndenge intervenant, di banda mboka, bato Afrique d'ici, de Suisse, France, pe awana Kinshasa, Ndenge ba PCP di kanisi na bango, c'est le autant otali ba vidéo wana, di kanisi na pezani. Te balobi na bango bien ndenge wali pona corona wana, moi malade na ezali. Malade na ezali peza vrai. Sikoyo qui vrai nango il faut tozongo pe na ndenge moko pe ko comprendre comportement ya vie ya kitasa ndenge zokindi to ko appliquer loi ndenge to bito pekse bango ba la corona bon so na corona ba rupe me ko tanza le bomi bango et to so comprendre façon na so ba ka passe mo moni ndeko nanga komona muto zo tambola bozo mona muto abenga mikaka tabimisa ba secret ndenge so makamba zo mona po sekai tito tamba na kisasa ba tutu ba za sengo ndenge yo nanga to yokite mutu musoma bozo sekane tantôt 2 jours à liété akotika ko bete la ote po boye banité mais beaucoup de circonstances bozo le bapona likamo bozo défendre oui est-ce que avant na corona est-ce que ça na banda ko musu déjà basi ba bomba ta 4 5 ya loso na ndako na bisa ya loso te 4 5 ya loso est-ce que si ba bomba na ndako ko tuna boye tamsu ba bosana tantôt mutu ko tsaka ya loso na kufa na ba nemo pe ba depuis to koti 2000 et beta qui 20 ans bati musu ba bi provision ndako ndenge zalaka te ba vivre na taux du jour bon bete leso na babala te po boseka ba mais beaucoup tanga na tombo pesa nimbo tataki ba pire siko ka malade ye ça déjà manka so to koti susu boko tanga ko 4 jours ko vivre mingi ki sasa na otelo ba to vivre na taux du jour so na bi mitongo pa ine mona so na boko bi na tongo danger et puis on a ba chaque fois corona tie ye et pesi mukini mo bimba fra mais ça ko la nzamba beti siffler mukini mo batoke mi-temps c'est-à-dire mi-temps ko moi na match beta makati 45 minutes ko kelbita siffler pour terre kali vide tala mikolo tous les balaba na mboka munyo so monde tous les 5 continents babali comme vide donc na ba criminel ba mili na émission kolom ki la beti siffler mi-temps atindi na ndenga maladi pour aloba na façon soto yoka été batay ba yokate so tali yo zandeni pour siffler betani mobola partout peut to banga corona azomona na tema so bom balabala vide
mité ce qui fait autorité ko mukila pesi ordre pour mboka na ye donc mboka na ye na no epema nano très bien o azama ye le tango zolanda corona peta ekeba makambo na bongo la motema po corona ko zonga na barabara mwana ko ma 17h isate nete so comprendre chez nazo comprendre l'air ya motema o matea moko siko ko mukila so te ya biso indirectement c'est les kana maboka ba na mnoko papa ba pasteur ba te ite to so mo kana timukileza ka yeso ko ya melelo ta ko yakaka tala basina ngwe bandi bato deuxième mita ekeba ngakutu na mona ki ba voisin na mo ndola la kapa no même la butu mon prière kabi ba voisin ba prier ça fait 17 ans na vivre na ba prier na butu te mais lobi ba butu ba prier et la si que corona est danger prière mo ya to batile le kabiso to bon mapena nzambe nazo mano ba shema nzamba tia kabisa ba fasine po ende kolo biso yona bisaka batuke keba yona yo bozami balé bozo répondre invitation na kati nzoto moko siko yo kotosa yo to ya tosa yo ndiango base premier calcul exemple yo kamuki omoni ngamoko ngana za na conflit ngamoko sans que mutaza pembeni soki ngamoko na ngala mukana kende sika nzoto ebisinga te moyo ezebele soki to bimi na ko capacité to pe mananda nanda ce qui n'a bimité tongo ti butu mais so na zu courage ko bima o moni te ke nzoto bani o lesa ki biso te malgré tout moyen zalaki moi to me moto ke na coin ezate mi so komi vertige ngamo ko na tombokeli nga ce qui fait il faut na pesa kontala on a so ba matemo ba tu faut ba comprendre donc ba tu mi ba comme na ba 25 30 ans ba zo tikela ba tu musu ba responsabilité vie na bango comme si ba défi ba tu musu nzoto na bango ba singela bango ndam c'est-à-dire merci comment muto comme na j'ai fait 30 ans tant zo linga masina balabala appuyer zati atuna ki batute ce qui est yinde na famille comme pesa ba yango tout ba bonga moke faute o yana biso poto za ka fo ya yango la linga ngate bantana pesa na zana mwasa zana zema ngo kabila ngata $10 te comment ero tia zemi o senga ki appuyer te o tuna kite ere yinde ko muto ko tse batu na so pesa ba permettre calcul to komi nango ko kala isa ko la lelote kala isa kiso na zana nzala na ke patata mwasi na kuta fufu ba chelingo feli lelo bande ko nyeso komi piaka so ke tala mutu me fufu na moto ba komi ko yoka kanda ko ko kota na brisque nete so comprendre ma bloko si comment ni mikolo yo soko isakani ko pesa bande kono foti pamba comme si ba inio or panti ya vie comme partout yo moni mikolo yo kengela ba périmètre contrôler mo ko cha vino ba rétroviseur comme si ba so kengelo na batu yo mo ko kolo yo yo na bi mikolo yo keba yo na yo bozana kacha yo me bozami balé bozo diriger yo en tout cas merci beaucoup donc mikolo keba po yo na ye bozana kacha yo moko donc il faut le comme nini ya ko se diriger bien. Vraiment, toujours continuer parce que toujours moi, toujours que nous pour tout que nous chité. Si quoi, na makamunyo surtout et les kia wa bazo le banon vraiment batu lobby babi maté, basa la 4 jours wana na yo kinde ngozo pesa ba raison na yo toujours vivre na taux du jour. Na ebité taux du jour wana comme wana ezo continuer kaka na Kinshasa parce que libanda mboka na yo kaka biloko wana te. Même na ba province ça ezaka na Kinshasa. Si quoi iloko esalaka et pas ba kinwa. Bazanga ka moyen ya ko ça l'économie ezandengini take yo zali mutamate ya pete ba kinwa mingi ba ebi ko tia vina bango en ordre te ba mona comme si vina bango esimba mi pa ba yaya ba mama leki na ba tata mwasi na banoko okomona moto sana age ko zo vina moko en charge à s'en sortir mais azo pesa toujours ko projeter ngambone pa ya yaya omoninga ya na biso poto so gitende moyete omoninga so na kufela ba parenté ndevina ngetenga mate yango baka est-ce que yo ça muta biso kufela ba parent ba bimisela yo documentaire ba to ba kufela ba parent va yo ko lapa nazo pesa makambien nazo comment muta ko minage à 30 ans so tuna batuke na sala ni na vie comme si ya kola ka aveugle ko fungula miso na campagne d'évangélisation amoni mukilisika n'habite sur ça comprendre nazo comprendre chez bien bilo connaissez bloka ko comme moi oui mais yo moko kolo yo tala naso bano ba clair bidon ya sika so batie na pompe même avec la moniteur ba ke bidon batie sika na bidon linge tonda avec sentir que bidon linge to etonda so qui avec la moniteur sentir que bidon ya sika na ko tonda linge ko bongo yum to sana avantage ko yoka na ko mona ozo ko gagner vite merci biloko na olo ba so comprendre nga bien to pesi be exemple ba nyama lokolo ba fourmi so ko tali tant to tellement na to fa na quartier ba tambola so na samakolo est-ce que ba batika ndé to lika na samakolo mutu pa ko tombola li papa nyati be to kufi 10 to tiki pe ba famille na biso ba orfele po to kende ko luka ba ma papa nzinzi to kuta na biskada liwa donc ba risque kaka comment fumer zone di mali comme tu na samakolo pembeni pembeni na Paul ba qui risque rien na rien fumer ndimi bagara ko ka challenge ko ka lipa bongo yo mutu nzama pesi meli na pema est-ce que soki nga na rupe na classe na côté musu na ko bonga te est-ce que bande ko nyoso sele so balabala ba mutu ba saka ba université
Et donc, c'est inconscience. De l'autre, ça, ceux qui m'ont dit ça, piaka, afin de le gouverner. Ah, bon, ça faut voyager, hein. Mais c'est là, mien. Ce que vous avez mon cas, tu as un projet voyage, na kosioté. Au comme tout le photo qui te na taba Congo, et que kopa kwa ngesimbaka. Mais ce que vous avez $20.50, que nous avons bango. Ambiance. Babar, nous sommes tonda. Est-ce que banane batoni ça, biso ba chômeur. Bat bambonga ba coup de main. Mususu ateka ki faire na ndako ba yebita gagner $20. Abengi mwasi bake na ba akancho kwa ngindi. Oba sisi langa fasi be. Era na payer za mabete. Ce que indi na tonga vanda tkali piaka bando tela na sa dama, masa payer yo na yebite. Bakuta na journal moko katane suka te na suka soki batengi banga basikisa kana remaniement. Voilà donc poche no se vide. Na yebisi yo ba piaker ba lingi ba projet ko bwakela batu na ko kanga pays mabe. Ya on mona ba chaque fois que no ba chaque fois soko za na place moko bimisaka 100 francs. Oui. Concentré nango. En plus, soko zo luko biko batela te. O ko matela violence en chaîne. Po to pédaler moi okende. Exact. En tout cas, vraiment, il faut que de façon nous go débrouiller parce que ce que zo linga ko sala ndenge pasteur azo le bateau ko matela vélo et la chaîne. Donc comment pédaler zo kende te ozaka esika moko. Voilà, vraiment merci pasteur tozo ke na ko chité OK. Bosiko na ibité lelo maïzo bi matin na Kinshasa. Surtout na ba lemba. Et là on a des comme ça. Bato bazo souffrir trop. Ce que bato bazala confie na confirme nanda mais si ko ekozala ndini on peut nzolo banabi bon biso mai na RDC za ko lukati vraiment soko bandi manda mwanda ti Lubumbashi mai za ko lukati biso tozana grâce aux ana mai bon na ebité bon bambiska de yaka na ba na ebité na mboka misu penda pe lokola RDC to wando futa mai penzati ça la gratuit pour mai za ko lukati siko eloko ni ezo sala pona siko eloko zo sala ba ko sokole mamboko ni yango na lobi soki mai zate ceux qui peuvent normaler ezo salema et ça peut ka ou bien compréhension moko ye ou bien na ebité be bakisi yango mai ezo mona na te ou bien tant que bazo banga ko senga bakisi yango ya pona corona ba ba ko na mai beto si souffrir corona non mais loko moka na ba ki ndeko nanga conseil na zolo bakaka tout ça batu ti surtout période de tout ça soko nuni komisa nzamba to bongite ko nune komi danger donc c'est-à-dire il a si boy tala be convenience sozoloba sangisa nyos sangisa to kuta na rompe dégâts lelo par exemple azolo bani o bato akala bazaka na misala ebele bande ko kima kutu misala lelo misala komi muke we bana ba bepsi misala eza mindele bande ba bepsi ndino biya wa bo bengana ba dans bisoka kana majorité ya monde tangu batu bazalaka ko sala 1000 personnes na compagnie ba robot bazalaka muke batu ni bande ko sala na place ba robot lelo yo bazi na place à 1000 personnes ba teka des robots ba faciliter misala pe kende rapide au moins teke pona ba bola ba komi na perte ko zanga malgré toute population za ko sakwata ba patron ba profiter ba koma so ba plus riche po ba teka ba robot ba faciliter ba po ba gagner plus place ba to ko sala 1000 ba teka des robots na te so comprendre le schéma so comprendre nga o pianga raison lelo likambu ya mabe o to sukumi ke mutu abomi mutu basambele babike mutu nde bouger so babimisi abomisi 300 personnes après bakomona que ça sirende bakotie à perpétuité mais pourquoi kala makambo nyonso ekomi lelo ezalaka merenyaka te po kala lo ezalaka dire dans pour les questions qui na bomi babominga c'est que mutasema ko selere te lelo comme soka bomi bakange on a ça mutu ma bomi bien 15 personnes azu pe juge ba côté lié lelo to pesi privilège na mbongo koleka importance ya bato nazo ba no vérité monde entier lelo komona muta sombi ndako $600,000 sans nyongo mais bato bazo salaka 2 mois impayé mais bango bazana basi ba koliesa comment eloko bouchaka to gaspiller ebele o bazana bato ba koliesa o kongo pesa bango impayé le moindre au moni mabe ya plus au pesi ça okolela nazo bana makama mikie avant to pesa nzambe faute total ka biso moko soki mukile za mabe est-ce que mango ezalaka na tango Adam na Eva mange changer soki mange changer te mukile beba te biso nde to bebisi mukile en tout cas vraiment soki mukile za mabe mango ezalaki na tango ya Adam na Eve échanger te mais soki yango échanger te c'est que biso nde bato toza mabe vraiment toke na kochité déjà na émission toza déjà na suka lilobana yo ya suka ota la caméra aussi exprimer pas bana mboka tout bazotala yo bato poto batindi ba message ya tout okoyebisa bango lilobani ni ya suka pona makambo ya coronavirus te makambo bakaki makambo corona tengo le États-Unis makambo sérieux bato bazokufa eza vrai malgré tout biso na ba difficulté na biso to zakana posa liwa po babola ba ngeli liwa mingi mobula zalika muketi kanga na kufa ya Afrika kufa sala nini ngapi na okende keba wezalera bongama na nzambe abopesa confiance na liwa sinon te ko telingana sakana sona mukilo ko la patron na mukilo c'est que privilège na mukilo ko tsona accepte pas ange le ko kufa ka tari l'excel liboso sakana privilège na monde ya pe privilège kuna te
conseil linga nzambe pota insana kala tête ko longwa et pas nzambe za na patron mo bolati qui que vous soyez le kuma bomengo si ka kana soko zo vivre kufa kaka ndako na mo ba ko cho na salle de fête c'est ko komi mo paya comment patron mo bola ba kutanga na cimetière de geza la kate mais na mkiba ko kana kate po e kari ya mulai yo so mona bemba mtalibomba ko kunda ko taba mbwa pasila katina akenda ka ko taba tu keba zonga giga pesa mutu to zo vivre na mkile importance mutu to za na droit mérité selon catégorie vie à pesa millier. Comment bino bobala na ba mariage bo kansa mabala na bino pile ba to ya to fanda non to bimisaka bana to une chance ya kobala na te mais to linga to ko le camino ba alliance bo chani ba alliance po to banga na vérité ki ndumbe si la binote waza na matoi na lo biteke na yo na lo binde doser via mutu nyo so mona ngo bien avant c'est peine na remorque c'est peine na mutu pousse po bon tout ba transporter la suki yo en tout cas avant c'est peine na mutu remorque il faut se peine na mutu pousse parce que ba on surtout passer la transport. Mais pasteur, pardon, vraiment, na ba pasteur obazo senga mabonza na ba internet, liloba suka ko yebisa bangoni parce que yo pe oza pasteur. Oh, na lobi ko yebisa bangoni. Na lobi ke ko senga wana umoni ko salela nzambe po tombola yo koma lokola taba pasteur Claude Kabundi Walesa. Bato mona ka mutayebani pete makambo na kati na nzambe nzela lekise tia comme c'est un objectif boyebite comment na fufu ebeli ba cheli o déclarer ba chelo muke zala tangu makale polaki mbula baluka ba sachet po ba pelisa ozala combien de fois ziki misap yo lo ba merci ba chelo fufu na pla lia conseil na zolo yango moni ba mériter na libite ke bango nyonso baza lokoso o ba senga ba bino soki za na vrai droit bo pesa mais ke ba période peut oser za risque ko pesa mabonde za volonté ya yemoko mundimi ndenge etoucher ye to forcer na makasi te nzambe soko ngia pambola tuna kate botela kate na tango akala ba Elia zalaka ba lesa ke na corbeau est-ce que ba patron ba zalaka te na nzambe ko briller betapité to tika ko beta to le ko tombola ki mapamboli na pambola minzo to piye bandimi na ndenga maloba ko bangisa po ba bimisa ndako ba pesa biso to donde to réussir te di pambola nzambe za ko yebi to fandi bo se ko bu passe ndeni bien les cas zoabo bo ndenga na soka lelo utaka ba poto wapi merci na biso to bo contribuer ngati na banda ko tena ba bisi wapi na senga mabonza te na yebi ba idara nzambe te soka benga ngati kana sala soka benga ngati na ko yebi na musala nzambe te fena za nga commerçant tuna za wibi na rabis soka to batonet pied bon pour vivre bien ke ba idara nzambe te soka benga te ko forcer te tika ba benga ma ko renye na musala nzambe za nzambe moko et puis na ko peso conseil kisi ata ya ko bonga eza pete mais kisi ya ko yebana eza kilo so meni mutayebani eza pete te yango ba chaque fois ko yebana eza ko mafuta ko pakola mafuta ko pakola so tikali muke ba pakola so na makolo te etikala ka elungi etikala na makolo ba inani ba kola linde manka ba pesa longi privilège faut ba finika ka été na tolo ta na bomi na veste moi boyeba exact faut faire attention en tout cas vraiment pasteur merci beaucoup dilo ba muke pour na émission Choc Culturel pe numéro na yo de contact et pas batuno so bazola na yo te na CPI na Choc Culturel les émissions mo kitoko na ndeko na appelle moi ça presque partout ba yebio vraiment na CPI merci na CPI na plateau vraiment 5 sur 5 na ya poto vraiment na kanti za kandingi moko vraiment numéro na ngeza 084 75 18 112 vraiment na yebi ke samba libosote na kanti to kozala zala bino nyonso bozolanda na lela bino fort pe na linga bino conseil kaka ke na yina moto apesa ka vina e faute soka akufite pesa vina o faute soka kotina cercueil tant que ça ba bingo se kota na match na premier mi-temps na mona batu ba sekama na vie tellement zaka mbamba na suka aganya yoke loko kolia ya tongo elobisaka mingi mais soko zangi su na poko bimaka loko la ina défaite mais mutalila nzala na tongo ba chola ka itro soko le na 20h malgré umela ki ala na avantage ki bana kolia poko sa kitoko en tout cas merci beaucoup pasteur John Toli a pété boyoki amona banda kuna bino vraiment parce que ngana yebisaka bino ke Choc Culturel nde makambo biso to sala la bino ba recherche ko likela bino ba artiste ndenge bazana kati ya mboka na biso nde bazo évoluer o eza émission na bino munene eza émission likela bino ba artiste donc so za artiste na ndako oyebi musala ko hésiter te benga numéro eza na se ya kato la kisa musala na yo parce que auto yambaka bato bayebi musala soko yebi musala te vanda na ndako oye ko nano soko yebi soko musala te pasteur John Toli a pété oya wa to beti masolo bato ba comprendre na ndako vraiment vous allez que belé na kopesa bino merci vous allez que belé vraiment na pesa bino merci belé parce que tous a déjà la suka ya émission na biso na pesi merci na sœur Nada Ndumba vraiment sœur na biso azo sala makambo bien oya simbi masolo ya Show TV parce que na yebisa bino que soko ye na côté ya production soit côté ya promotion ozo kuta sœur Nada za na production tozana
ingénieur Papi Samba azape wana na kati ya Show TV na pesi merci na DTH Kabengele mutu na nzambe puis na pesi merci na oyazaki na régime de papa Bokilo papa Etienne puis na moni mutu azaki sima caméra ne Jonathan Lipangoma mwana matete vraiment lobby koyate vana na balai parce que soko bimi ba okanga yo kapela mwana bungu na peso merci ebele vraiment surtout kapela mwana bungu bana bungu bozaka pe moi tetitesse makasi faut vana na parler ko dimate ba koya kokanga yo pamba parce que l'état zotambola pe far de ça zo sala musala na ye vraiment merci na bana centre de réveil spirituel nyonso tout bovana toujours kana ndaku bolanda consigne ya papa na biso prière toujours na ndaku bobo sanate parce que prière ndezo sala pona tolonga makambo yo na koyebisa bino ke bozalaki ebele botika ete kimi ankolo eza na banda kuna bino ciao c'était vraiment comme ebola to betani boy ko beta na moti sa ko na